Yomo ino belani lalo yo yakana wangu ino bele mataro koki afufa elani ya yeko yeko yako yeko ramista Kimbangwe ikeke bomuto kangi loyembamu balo monke zanze mbakala mena biso awa tuyemba ngoma rarma lokola eza bongo mokolo ya balongo fumu kimbangu nde bongo tokundoli loyembo wana balo monke balo monke toza bongo koyekola nde kaka loyembo ya oyo toyemba na kati ya lisanga ya pouvoir motalisi biso balo monke na bongo eteyelo ya koyekola mibeko mpe misa yango nde kosala tombo na biso bayindo balongonke longonke lo kumukimbangue yo ndeko moyindo ndo bengami lelo yo moyindo bengami yo moyindo bele matango ekotopo moyindo bengami lelo yo moyindo bengami yo moyindo bele matango ekoki ya vuva ya mibego ya koyekola ya vuva ya ya isa ndeko moyindo balonke Pemba Kaluna Toko Felisa Moto Toko Salabamo Bako Kila Wapi Fumu Kimbamu Toko Felisa Moto Kanafinga lufinga mbwetulanda ilanda takimbangu Kanafinga lufinga betulanda ilanda
Matondo mingi na biso banso bana ya walongo fumuki mbangu wapi na libengisi ya mokolo na lelo zabongo mokolo na biso bayindo balongoke soki tozolobela indépendance na lopoto oyo tobenga bongo kimpwanza moto ya yambo aloba bongo kipwanza boso beto bandombe to mabaka za bongo balongo fumuki moto oyo apesa kene boko negosi kipwanza epesa biteni bis nde ezomaki bongo bana bayindo za bongo balongo fumuki bongo na ye mbango difika ya sue efumuki mbangu aza bongo ezaleli na biso ya mokolo na mokolo kosala biso bayindo fumuki mbangu aza bongo itanti na biso bayindo balongo fumuki mbangu ye bongo azali mobandi ya kozala na biso kati ya mokili ya mosungi nde bongo na kozala ye oyo bongo yaki mpavita alakaka nde amoni kombo ya walongo fumuki bango wana mbasi papita molimo mobateli ya bayindo nde bongo ayaki bongo asala mosala ya pasi ya kobikisa na ye nde bongo andimaki pasi wana ekwelela nzo mokolo ya lelo le 12 octobre 1901 wapi oyo makambo osali 74 balongoke toko na mingi uta walongo fumuki mbangu azongaki na bokonzi ya likolo aokivutuka na kintima kimpeve ya beto walongo fumuki mbangu isengo to esengo ingeta nde bongo yango tokota na mozindo ya koyeba bongo longo fumuki mbangu andimaki bongo mbeka po biso ita na biso bongo ezwa indépendance kwanza ki pamba te kipwanza kya kimpeve nde bongo eza motu ya makasi po yango bongo epe indépendance économique bongo ingeta bongo banso bongo tozwi lolenge ya botiki motei mpe mateya epai ya bango me walongo fumuki mbangu balobela biso oyo bango babongisi na mokolo ya lelo bidia mpasi kalumweni kaluzeiko nganani waluko didi nganguza ntoto wa usiuka sezinsuka ngunza kaluzeiko mbidia mpasi umwene nganani waluko didi nganguza ntoto wa usiuka sezinsuka ngunza kaluzeiko mbidia mpasi kalumwene
Luzeiko. Balonge kembo. Okatulendo. Mumambo wa vantoto kwa deno tulombanga. Vantoto nzatu zenu zizizile. Kadivyolo vyolo visini. Lusanzailu za vana benu. Lutwala mavimbi mubabo. Lukatula kumumyamyo. Lufina mamu mbeto bakwa mbuluzazo. Lufina mamu mbeto bakwa lusadisi. Lufina mamu mbeto bakwa lumingu. Malungeni. Jeleka walongo. Jeleka walongo fumu kimbango. Jeleka walongo fumu kimbango. Jeleka walongo fumu kimbango. Bika. Endo bazila mvua mudienu. Malungeni. Tata makungu tulendo. Kembo kwa tulima kalunga. Jeleka walongo fumu kimbango. Fwe kembo ya kitwaji ya balongo babu. Jeleka walongo fumu ya kimbango. Fwe ya kembo ya kitwaji ya balongo babu. Jeleka walongo fumu siga lulendo walungutia kwa lulendo ya kimpavita. Ya kitwaji ya balongo babu. Isange. Malungeni. Ba domo. Longo fumu kimbangu. Toto. Balongo bangs. Ma tondo mingi na biso bakiangami na biso tuka biso batata balengwa bilenge bana pe bambasi na koyanela bongo libengi na biso ya mokolo ya lelo tobandi piaki totombelaki bino boyei bolamu ya baya biso ya kipefe pe biso bato yesu korepresente kaka biso moko tene baluvila bakinkanda na biso represente pa na biso de lisusu na mbala ya yambo to ya mibale tombe lisusu boyei bolamu na kilongo ya tata na mingi pe ya biso baya kipefe yambo tozongisaki matondo epai na bango bayaka mbala na mbala sika bongo bali kobela kombe walongo fumu kimbangu bango mo bazalaka na biteni wana ya kombe walongo fumu kimbangu ayaka na lomba bo bango bongo baza mupepe donc indo balongo fumu kimbangu tozope balongo fumu kimbangu pe balongo fumu kimbangu na oboya moyindo na yo ye na bomo ya balongo fumu kimbangu balongo fumu po yambo yozala koko mutazalaki yambo bongo to bongo ingeta yambo ya koko mama na tata baboti ingeta baboti to benga bongo bako ingeta bongo to bongo ingeta ya koko ya yambo de bango wana incarnation ya balongo fumu kimbangu na bomo ya pesa moyi na bibandi ya bakoko na biso bibandi na biso sindenge nini okowanga na ye walo kimbangu ezali
mona walongo fumuki yaza kati pe libanda ya bayini po toza na lopusu ya Mahome te, toza na lopusu ya Buda te, mu ya Yesu te, toza na lopusu ya walongo fumuki mokonzi pe mobikisi maboko makati balonke Kembo moto tia fumuki mbango na biso bafutuka na biso bayindo nde bokasi mpe ngoya tata elataka biso yamba mokili mobimba nta bakoko na biso na ngipito yambo na ngipito bayindo oyo nango bosenga totangi bato mayele na bango baeli ngo bayebo koya kota balaki makasi biologie mathématique la totangisi loposo mpe ne bamwale bazongi na grec bayebongo kobeta tolo na connaissance oyo bazwaki epai ya soi-disant bamakako bagorile eske gorille apengi komutu connaissance balobi l'homme noir ici balomoke eske eza ya solo to eza lufundu na ba totangisi yango mpe mokili boyebi nanu balongoke bengunduka ekokamwisa milimo fo tomiyeba mpo toyebi te nde nakofelaki biso toyebi te nde nkolo na lelo mpo na nini fumuki mbangu andimaki mpasi ya boloko bayindo mpasi boloko ya fumuki mbangu elakisaki nini na bayindo elakisaki nini na bayindo mona kituka banzala mpande teleki na mobabona bika twasomba zola twasala kisalo mkati ya mpova isiku ya tata bakungutulendo mona kituka teleki na mobamona bika twasomba zola twasala kisalo mkati ya mpova isiku ya tata bakungutulendo mona kituka pande kiteleki na mobamona bika twasomba zola twasala kisalo mkati ya mpova isiku ya tata bakungutulendo balongoke namoni okangisi ko yango balongoke ya solo ovango ezali te bongo ingeta ya moke tozokanga pamba tobongisaki motata mokili na biso tobongisaki yango mpe kobongisa motata mokili eza bongo kobongisa mayele na biso yango moni badirigeant politique mpona bongo baza te na motata mokili bazoyeba te nini bazoyeba te kotanga basigne du temps bileko bya ntango na mokili balongoke fumuki mbangu na mokolo ya lelo mbangu baya kondima pasi bayindo bongo balongolaki bita mokili na biso uta kaka toyamba loposo susu na kontribution na biso lika eza moto moyindo otata mokili ntango bato bandele
que lui, il est modèle. Il est répète. Modèle, modèle, moi modèle. Donc, qui va nous de la qui à suivre. Et bazali modèle te. Est-ce que tu es batiaka mai za kofele balongoke Kembo babenga bongo ba modèle po ango na tikos ko tagi mabe na po yango moni ibotaki likanisi ya kosala ba parfum balongoke Kembo bakotekisa kosala ba parfum biso nde mai biso tebaki bope ya molimo mpe ya mosu ezalaki po na mutu oyo kate na oyo asukolaka naye na kozala modele nde akoya koprendre donc ete kosuka eza bongo bokolo mono na nde kasi na bomoi na yo balongoke bango bakobeta bakoki mpe kotémoigne oyo toza koloba basukolaka rarement to na mokili mingi ya mokili na lelo ya kota na kota ya kuba ena kolata soki déjà char de combat si esaka lechitani bongo ba maîtrise ya ti bato bongo tobandi kolatela elamba tikala kaka quelque chose bongo to bongo te ingeta tozokanga bango kaka bakita bama amata mokolo na bayi bamiyebaki oyo bazali ke baza compatriote baza bongo le ya balo kimbangu okumi konzi ya bayuda colonisation asianisme na mitu ya bana bayindo nde bango na bayi baza kotia matoi mangongi lokola baza christianisme moi na bileko elekaka na guerre ya Angola unita na impela soki na parti ya dirigeant politique parti mosusu bakotelemisa nde tioke epai ya unita balongoke Kembo yebaki koza na problème bakotelemisa babi te telemaka wana tolukaka motu oyo yo olati na nzoto etika toyebi suka nango balongoke olati soki batoboli t-shirt olati ekozwa oyo tolibali te tokozwa yo donc ndenge balandi nzambe papa ya bapaya ndenge bakomi na bango ndenge bakomi mame papa mupete kolendo nde epai ya kobeta kodétruire banzoto ebele ya bayeli kozala matoi mangongi na eleko oyo tozala toyebi ngonga te toyebi ntango te kasi kaka bilemba mpe omona balongoke moto fango fumukimbangu bayaki na ntina se moko ya kobikisa biso bayindo mais il a fallu prix moko ezala paye wuta kwame
1491 pour déjà na botata ko kat qui a pas a primaire mais va faire créer domination et ekoya baptême par les noms et yango te bongo tozali kokoba nango na badirigeant na biso pe na biso moko nkango balongo nke na bango kimbangu la na biso déviation. Te baye bazokufa na bakomba bapaya bazokenda boloko na baprise na ngambu to na bloc ya bapaya to bango mbala mingi yango traité na baindo mwana bakuma na limité ma ya moto moindo kumba bapaya ekumbelaka biso butu soki ata moke mpe mayele bokozala bongo mayele bokokende na kotatoni mayebo likambo ye balongo fumuki mbangu bayaki ebongo tolobela mbotama te na tolobela bongo bongo fumuki mbangu na mokili ya molimo nde nyonso kimbangu alakisi ngo le 10 septembre na mbanza lelo alobela balongo fumuki mbangu fona kene kopesa moto oyo bakonyokola yango bakonyokola nzoto oyo kasi okate kodétruire bomoi oyo mpe ya mosuni mpe mosuni na ye kosala mpona bayindo molimo na ngai osala mpona kobunda etumba oyo kino na elonga balongo nke ya balongo fumuki mbangu alobaki maye ya mingi katozwi eteni ya kotalisa mokolo oyo bandimaki koyamba bongo pasi bakomaki kodeporte bayindo famille na déportation na bango kotumba bamboka fumuki mbangu munde pesi etante batelemi les 3 de fumuki mbangu apparaître na tribunal na conseil de guerre na basi balongo nke e akebongo azwi tante ya ministère ya balongo fumuki mbangu
librement na babandi koya koluka ye bakanga ye e azokende kokimaka kotambolaka poka atata longengo boyinga longengo ekota na boma ya bayindo profond na biso bongo moto moyindo ya moto moyindo ayebaki bongo capital te bongo asadresse bato bayindo bande moyindo ya moto moyindo ezonga lisusu ya botata mokili efumuki mbangu ake kondo que se faire livrer apesa po batimba bamboka kuna andimi ete azali mobikisa bayindo tuni yo balongo biso balandi kuna andimi ete ye azali mvuluza bandombe Bongo tiré Jean-Marie Vanek na Belgique a confirmé il n'était pas un homme ordinaire. Il était venu pour votre vérité, votre côté, votre République démocratique du Congo. Nde walongo fumuki mbango ya kei na mbanza katanga na boloko yambole vrai ezala kwa ya lux 30 na boloko mais mali kasi ne pas ko ne pas l'union bazoya ko diriger vers nka oui mais atu oyo eko tebi usupende moto ile nkita na bomengo mafuta nzoto nini mutu na bango balongo nkembo ifoto elolobi motu mbangu bakanga nde ake komi pesa babi voilà lokola miye babomelaka bato nde balonga te balongo nkembo ye boloko perpétuité bedi prise viva kuna kata boloko ebake landa ye po baboma ye kaka balongo boma fumuki mbangu azali fumuki mbangu kavondwako balongo fumuki mbangu azalaka ebasi nyonso bayebona kosala bakokaki te ima coporte oriental bakombo ya identité ya isla ya budi zali kozo fumuki mbangu na pasi ya boloko ya kinde pasi ndoto na maye mapamba na bwa na messe qui fait le monde physique Pierre Jean-François balongo
wana naibongo pasi na bomo kasi tito yango susu makasi koleka walongo mba akebongo na mbanda katanga balongo kuna walongo mukimbangu venfue kama ya tuku mibale ya côté bongo 1 parce que multiplier 120 et puis ça combien 240 tongo midi poko et du seng bazo beta na nzoto ekomi kozoka pota panda mibu zomi bazo beta ye ye batimo libu babaki ye na mai ya mungwa yoka pasi ofumuki mbango ayokaki balongo nke tala pasi wana walongo gravité ya mokolo ya lelo na ignorance ya bana bayindo mboko ya walongo fumuki mbangu mundele abandaki koluka ayebaki yango nibonga bandai bon kotia maladi ya buka atie balebre okono atie bokono pedi po aboma génération oyo ya walongo fumuki mbangu abotamaki atako mayele mabe loposo pembe balongo nke la majorité baza bona foi chrétien na molimo kaka te matoyi mangongi ebendaka mbeba bongo te balongo nke ya bakoko bayemba energie kimbangu ya bakoko ngo mbeba to mbeba te koya ya Yesu banda annonce koya prince de la paix il viendra un fils akoya balo Père Joseph Tamirwa Herode bamaji baye babitoye ko gumbamela kopesa bakado na mokonzi ya bajuif akobota mabotami deja tomoni étoile na bandaki étoile wala Herode alata mbongo na mutema kanda ya ko détruire mwana ya po akoya ko détrôner kosala coup d'état balongo nkengo nde kosala ete walongo fumuki mbona na bisa mabongo ya kokisa et ange ayebisi impuissance déjà ebandeli wana ya moto oyo niko Jésus wana abwa Herode yango ya Israël mais incapacité abele oyo Herode aza koko un combattant batelaki balongo nke donc apprenaki atangaki écrit science spéciale na biso yonda utakoko na ye moyini elekelaka balongo nke
Ce qui Moïse Boraza qui fort parce que Moïse instruit na ya ba il y a mon Moïse Boraza fort en parole et en œuvre balonge place ya Moïse quoi c'est comment on appelle na acte des apôtres balonge acte 7 balobela makambo wana abali akoloba na bango ke mivu déjà aotanga bongo Jésus eye ndenge moko me bana mbangu yaki ayaki koya ya balo kimbangu fula mwana lele ba yaki ba bana mbangu balongo nkembo la kombo yango nanu ye moko asala nini aya kimbangu fula mwana lele bakozwa biteni ya nzete bazopepola baramu bamakasi bazopepola mwana soki akufi lopo abanda koma bamama na nko so bakei ya maternité façon na ye ya kobota basusu poison monde ya toyoka lisolo eya bokomisala bikama soki walongo fo mokimbango te balongo liye walongo fo mokimbango balongo nkembo mo bakimi enzambe walongo fo mokimbango akobi na itinda akobi bongo na itinda na ye mokimbango abandi ministère bato baye babi me bato tu baye bakolia nini ndenge nini okolia ebele bazoya e mitema ya baye Afrique e baye ya mbanza kamba pia bamboka nga contribution ye baliesa bato pe fu mokimbango abeti mbula ya mboka ezokita lokola mbula pie bon comme okendaka koloba mbisi kozwa na monoko ya mbisi mokimbango mbula ebeta ya mbongo balongo nkembo likambo to likambo te wana oyo biso toza na ebai amultiplia bongo mapa azoteya bato baye nzala amultiplia bongo mpo baza ipa mabele fer pe biso pepe ye bato bankamba bafumba bilei na mateya walongo fu mokimba ya bokonzi kolia ebango pena poisson balongo nkembo eza formule magique te oyo bana tobanda ani kaka formule wana te kumba bongo liwa kati na bato
na inafua kredi Katu. et mokola bongo toze eza souffle férié chômé payé poto balongo te ya lelo le 12 octobre eza pe bongo journée chômé et po balongo te faut ezala pena makasi kosusi oyo eza responsabilité moko eza deva ya kososolisa aye Kaindo. ake na mbanza katanga na boloko mais tala yango alors bongo si éloigne-moi de ces coups donc aibalongola yango ya kobanga me balongo alandi yango balongo mbangu ayambi andimi ashimana mbanza samedi septembre nazo mais il est abangi liwa et to wale mukimbangu clou de 10 nene pena babeta na mutu ta ikota afanda nango mipuko afandaka nango balongo ke me bo etaye na poulouse bo Ingeta. yoka ndenga lela Abandonné. Il était faible physiquement. C'est la batterie taillée parce qu'il était faible. Il était faible. Ça comme un acte. Na des corrections pour moi. Balobi za makaba faiblesse ya Jésus. Balongo ke kimbamu afandi na yango mukolo moko et bakangaki na moko dimension ya nzoto azangaki tra azangaki kusa kaka na bati azolala banda 30 ans nzoto kolo nini likambo te Likambo. balongo ke na ete walongo fumuki mbangu ya boloko azana bengi mais azana dédoublement mutation de corps balongo ke bomonana bakosala telegram na eleko wana fumukimba moni na kisi bamoni na bakongo e bamoni na kam e ba me
Mais balongo ke la cour afa pour on a moins encore déjà capacité à se faire fungimba na exploiter maloba ya tata kuna sindo bosomi na bango babite mais katali baza mais na bolo mais mona Équateur même amoni bon e bazomoni na matadi amonani monani Belge makamoto lo bayibi yango mala oh ça cause yango ba soki okufi bokopi koya kopesa no ndoto mais mona bando na biso bazoya na Anzafi ya pro bakani batie na kasho bana yo za ana kasho to be ya next ana katanga solo zakaka batata eba kutina po na mutu kampo likambuke bongo bik ya bongo le baliposo mususu kare pa toi na revenir ombe kimba asa ka no lo mfumu kimba walo mfumu kimbango le 30 ekoki wana na mbanza katanga etanke ko musala na ye ezakana lisolo moko babeta Jésus akota bebi maye malekaka na cimetière kuna na Bible bo bakomi Yesu akota na cimetière aumela bongo na cimetière aye na libanga bamba bongo Jésus nde apesa boma na guérison et milimo mabe elataki moto ya liboma na cimetière na bangulu pe baki bongo ne bali bongo ndenge Bible ekomeli balongo nke yango bongo tolobaka ete na mateya maleki makambo ya Lazare wana ifo barevoir kotala mo malamu Jésus plaira soki bongo kolela makaka diaka po papa na ndako alelaka soki moke devant toute danse azalaka bongo na confiance de soi bongo to bongo te azala makoki kosekisa Lazare akolela mpona vunu na ba rien ya 3 mètres mupepe ami na bango balongo fumu kimba makambo Yesu azongosaka litoi bakati mutu pe akati mutu litoi asali kimba musiko azongisa roi donc prince ya Belgique na akenda bongo koluka ye azongisa mais na boloko deuxième guerre mondiale papa ya Baudouin balongo ke pas négociation esalamaki balongo fumu kimba
ni passeport, ni visa. Bon, on a Belgique. On a témoignage à Thierry Jean-Marie Vanel. Et ça, mon candidat na bronchi, l'église du soleil apparaîtra. Na page 10. Alors, habito, imba, royal. Mais, na boloko. Bon, na veko kaka walongo fumuki mbangu. Keta. Parce que na mokili azali. Atu. Keta. Parce que ndenge ni ba homme politique, ba homme d'État bakokoka te koyeba ete fumuki mbangu ba pesa konzi ya Congo. Pe Afrika mobimba. Po bongo tokindi na émergence na biso. Balongo ke koya fumuki mbangu zali bongo po na kobenga na bozoba na mitwa bayi. To mo bansi ya nzoto na biso pe bongo mabele na biso to kofuta prix pamba lito toza kobebisa to be leto kumi mususu leto benga kana komba liposo mususu zabo be baba fo ofila azo ambe baba fo ya mofu kimbanga ndile bonga koti la boloko ayela po makambo na c'est la propriété na baboti na bango tata kuyela na nengwa lo babake yanga fo baza na carte ya baptême ya baptiste po mona bongo akende ko beta bal ko ifaza carte ya baptême no ya mundeko balongo ke contexte wana le mis bakadia balongo ke walongo fumuki mbangu makamba ya koleka makasi même moi atelemisi walongo fumuki mbangu moi mais atelemisi ya terre walongo fumuki mbangu ndebo walongo fumuki mbangu baneko kiasaki 30 akoti bongo kuna na 1921 akoti na boloko kaka na kobanda kotelema na musa akei boloko walongo na kati ya boloko bobomisa misala bobomisa na mikolo ne ya suka bayaki bongo bapesa bateme badongolo miso mukimbangu te balandi ye babini oumeli 30 loko les plus vieux na époque wana ino kasi inconscient na faiblesse ki baindo tomona yango na colonisation koba balongoke kengo bazo na chipoi faiblesse artisanale so que ça peut-être ni munene na mabota teye à cause de mateya oyo bakende koteya baindo ntongo midi pokwa kota priorité ya la race blanche eta bongo abati kebi voilà le poste ya et donc il faut ça poste de mabete no kite binonya ekozi maboko nakati kutana lukutane ate la faiblesse pasteur bazo continuer kwa affaiblir l'homme africain balonguke parce que ba topena
ya mboka Kongo pe Afrika Kado. il faut to intégrer partie ya lulenge wa Wana. po bala technologie publicité comprendre et où Afrika kuna la faiblesse kino lelo Lelo. la compagnie nyonso oyo na Congo ya bétranger na bétranger bancaire suivre na bétranger santé réseau nyonso bétranger na bétranger boza papa ko évacuer une boke ya c'est transaction comme il y a kokos c'est comme convertir téléphone pour être bon faible tout ça bon na bon faya mais bon to qui là balongo ke kimba na mikolo ya suka et baye gens empoisonnés babi keto to bomika tabwe mais as pigeon abisi pigeon zongano na bomoi balongo ke pigeon bayi et pigeon pour reconstituer au bota nous pigeon asoni na zona pumbaka te Akumbwe. balongo ke Kembo. lokwa na mpisa balongo ke na mai na lo fumu Kembo. ye wana zo ya bongo ne ba na fleuve na lutende la zoya yo awa ate mukimba loko nza ibongo na tina ya kolongola biso na pasi ya loposo Pembe. yanfu mukimbanga kelobaki kwanza kya kimpeve indépendance spirituelle il faut tolongola keko ete mokili moka malonge kosala Afrique na biso efu mukimbanga abo na ye ya lelo walongo fumukimbanga azoyebisa na kozwa mikolo epuse na kozonga epai ya tata et le 11 après 6 na kozonga lobi bona ngonga ya 15 epai ya tata kote kwa azela mon Dieu pourquoi mati Abandonné. azolela kwa na kwa koto aye pesa moyibi ete na kwa kozala ngana yo me bake kuna komona ye na nzela ya na des personnes les trois personnes aye koya bazotambola bakomi babeta ebalingi balia nde aye bamoko a disparaître donc asalaki bo corps spirituel mais arrête quitter monoke même baya funu voyage te bakangi porte bazosila badis baapôtre bala moko moto akota moke avi déjà avi lika akokaki te kosala yango mpo na nini asalaki yango te balongo ke sikoyo wana mpe ekota eza kote empeshaka yango balongo ke yango bandeko za kopundu kozona donc bebi eza kaka na ya Na yango. mais baza bongo
kambo en état moi balongoke bato ya boloko na basoda bambolombolo bamapinga oyo bazalaki na ye tete ngonga na ngai ekoki fona zonge epai ya tata apesa jour na heure eske ya moto azala nanu te soki kaka te ya biso balongo fumuki mba res ya kosabikisi na biso mpona rezo nyonso belela ye babela base motu oyo aza na yango bongo to bongo te walongo fumuki mbango abimaki na ampesi malade akoti bongo na eteni ya hôpital ke bakomi le 11 baza kotala komi le 11 bazotala ngonga 12h 13h 14h 14h30 40 mwasi bazolanda sikoyo bangonga ya suka po 15 beta balongoke ayebisi bana botikala malamu nazosango mpo bela bongo tata asunga bino kati ya mokili oyo ya se balongoke mokimbanga azwi kusin batiaki atandi na se abeti bamakofi na mipanzi na claire ezobeta mwenzinga yabeti mipanzi abimisi moni volontairement balongoke to likambo te kasi balongoke mobiki omona mokili atala soki moke bame moto boye ndenge nini bayesi nini bongo bakatiaki pigeon wana ye aliaki yango nzoka si pigeon asomaki na bomoi pigeon balambi bakalingi balambi mais azoto ya pigeon ezomi ndenge azalaki na ebandeli mutu ya bongo babuto bato mababe balongoke bake kosala etopsi bakati tolalo mbangu na organe humaine déjà kala bakati bayeba nini akufeli mpona nini bakuta vide michopo pancréas foie amemio abane komela mai enge nini ya kovivre ya bongo lelo bongo tozwa baindépendance eza bongo grâce mofumuki kimbango na konyokwama na ye na kosala mindele maya roi Albert bakangaki ye mwana nkazi ya roi Léopold II papa ya Baudouin ake kozwa na selile kuna pa bakangaki ye prisonnier de guerre parce que na ba royaume nyonso soza na cour royale pour faire un service militaire et ba oyo mwana nkazi ya roi bakangaki pa kalima abiye na bino ye ebo pesa pe Afrique indépendance ya kozala Afrique walongo fumuki mbango na biso engite kula masika lulendo alungu mutaleki azali na mokili mutaleki fumuki mbango na mokili
balongoke Tembo. pezala na biso bayindo Ingeta. makasi ya Ingeta. ata batiki nzoto ya mosuni me base koko Kokoba. ye nde mfumu 9 chiffre 9 le 9 mars mbotama ya walongo mfumu Kimbangu. 1889 walongo mfumu Kimbangu. Libale ya loa na Katanga nengwa mikanda mandombe amu mutu na boya akoshitaka telemi bamba wali la bongo mfulusi akili mfumu Kimbangu amatisie na bwatu balongoke Kembo. na fungana le ayebi mikala mandombe memo ayebi ni wapi mbata Katanga balongoke ayebisi ema ayebisaki balongo mfumu Kimbangu balongoke nenga bikala mandombe tiake osusi na ye na eglise kimbangiste bapesaki ye promesa komona makambo oyo mpe na kotelema ya nisina nzela mfumu kusukia munzala mpanda na ngola nenga mikanda amoni etes na balongo mfumu Kimbangu elongo na beglise na babikok na bandako ye na sipla médiatique deba ya kombe balongo mfumu Kimbangu nde bongo nemba mikanda mandombe asi bongo nzela ipe bongo azomaki mokili ya molimo ke bongo ko rejoindre walongo mfumu Kimbangu balongo Kembo. 1900 le 12 août olobela nde mokolo mfumu Kimbangu bongo abetaki makofi bongo abimisi Musuni. balongo mfumu Kimbangu nde na 9 ans après baki indépendance eza bongo ya walongo mfumu Kimbangu même ai pepe wana walongo mfumu Kimbangu. po ezalaki avant déjà azwaki indépendance ba 1800 déjà et puis ezalaki ne indépendant soki kaka te occupation ya ba italien kaka kutu bazongaki bafou des fils d'Afrique balongoke ya beta noir eza bongo Ghana balongoke Kembo. 19 ana bongo azwi indépendance mais nous na mutuel ya l'étranger kona moko bakendaki kuna balongoke na bakoko na biso na koma bapaya Ingeta. na costume na cravate na lolenya Fire. de pasi ya mobongo mundele aya kelebo sekoko azongi oke kobele kaka aye bandoto aye boleli kaka bongo ndoto ya eye
Chaque difficulté de elibebi oyo ye kovandela biso na Afrika christianisme etu mpona Ayindo. bouddhisme ebwana mine boko akosala ata pamba na bamate telefone cuivre ate kobima na pasi soki économiquement toza faible parce que technologie na tomaîtrise yango soki moke ya bayindo babotama batelama mone baloki yango azali na elaka chiffre 3 chiffre 7 bitatu chiffre 9 balongoke egana ye koza pas colonisation tobongo banda bona pile dikana tala bia te awa nde bongo aye na pile du Congo parce que badita batia on a limite royaume tilaki empire bale ko royaume na bawa na bawa zali bola prise interdit parce qu'Afrique centrale nyonso comme na nkumu moko na mbanza ko mbanzi na kofu balongoke de 9 ans après le 30 juin Congo est une indépendance. Mais avant, on a émis le 4 janvier. Les 8 chiffres ya Congo ya Balongo Fumi. Les 9 chiffres 9, les bons épices indépendance na mboka ya Ilaka. Et Congo n'est pas État. Et le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Balongo Fumi Kimbangu. Avita balongo pe bako. Bongo te. Balongo Kembo. Mukimbangu fazwa engwenda na ye ya bokonzi. La table na professeur. Na ke akozonga mais yango ye affaire. Wa akozonga nanu yambo lokola motangisi ye wana te nesumanzila fumukusu kiamza panda na ngola nani bawatangisa sanganyo isa la bongo kiboyindo isa ufamu ikera ebola ba tuduka ko kanga bande ya kota bonzango ya formé ye ba principe zomela biso kati ya nono nelongi ya bandombe kimia tateza lepai ne pesa na longi ya bandombe kati ya Kongo te balongo kembo ya baina mokili mobimba yango bakita bamata kolanda bayindu ya mokili mobi ata obokoyoka tata ngunza yebaki mutu moko akotelama akoloba kaka na ida yango lelo balo Afrique mobimba ndenge bino bokai ya Afrika po atambula fazo pasi fazo afisa na mboka na ye balongo na mboka na biso kana baba po Congolais a kenangola yoka ba barrière yoka ba logique yoka te makamana fesi
Bangolais, Banigérien, Bacongolais, Bacongolais. Tous à bongo bana bayi, bana ya walo. Kimbangu. Yango message tous à côté ya bayi. Kat tous à bongo parti politique. Zam ya kola, Olala. yanto kasi parti politique. Amuka. Te bongo kuatule bilaka nyonso. Njoka ela kama kwa oyo. Makisi garde alekanga wapi sa akokota. Parce que bazo en 1920 na mboka ni Jamaïque. Un grand est allé tout le temps. Mais ça encore. La compagnie ya mari to ba to ba likomela en état sinza bongo soumis ya gisme ilaka ya walongo fumu kima abaki wa akobotama na Afrique et balobela yango akali wa Éthiopie tarifi asilasi nzoka bongo eza luvuni balongoke Kembo. akosi to akozala fruit ya métis balongoke Kembo. toza bango moko na etumba balongoke Kembo. kasi sola ete ezalaki roi ya Éthiopie te balongoke kuatuli mbongo azala moyindo telema na mboka ekoki kozala me akoya kosala mosala lokola bongo roi moto akompeshe azali te akorenverse loniani oyo akofe na colonisation sexuelle matérielle akomettre fin akozala motu ya liema motu na balongo nke kuatulendo e bayindo bakei soka Éthiopie déjà reine des ndeko na biso ya na biso mama na biso ndemo na biso makenda balongo nke Kembo. naenda kobota na kwa Salomon ni aikokoti na Éthiopie mabongo métis yango moyindo akoki te kopesa botata mokili abota na baliposo mosusu eza bongo mbeba yango ekadase kokwea na biso ta Égypte antique métis déjà boye déjà apesi ouverte lonke na 80 ya général ya Nations Unies balonke Kembo. kumu ya Benin déjà balobaki na nzela ya ministre na bango ya affaires étrangères balobaki ete bade ya bakolo d'Amérique bana besoin ya passer visa ke ili mania tomilengela bakozonga na biso pamba te kata oyo ezoya ekozala sauf kipe
yango ozomona refoulement politique asaka makambo bakembo masuka ye robotisation au monde occidental pour opérer l'état na bango charge te ti bazongisa grand nombre ya baimmigré balongo nkembo eza te bakomettre yango en place eza programme nyonso eza te ko badémocrate barépublicain eta représenté aux États-Unis pene badaka mobimba nzoka manaka wana mpe ezobalana na suka na bango na feti na bango bango fumukimbanga lebaki bana bino bakende mikili ya bapaya bakokufela bongo bien être ya monde occidental mais eza bongo lokuta batombo blanchir engaka pauni nde boye kosala bino minoko ya mboka mpe batokokende minoko ya bapaya ekoma bongo minoko ya pamba mali ya bandi yango tokozonga bankota bakokona na biso anglais français porti abongo minoko ya batraître tozokende tokozonga bo batamaeli ye tokozongela bankota bakoko na biso balobaka oyo tata mokili apesa bakoko na biso e tokozongisa éducation kotanga na ndenge ya bakoko na biso bo maeli ya moyinde kofungwama balongo fumuki mbangu asaki manaka nyonso ekotambwisa bayi na mokili mobimba ngonga ekoki kokanisi to utaki Brésil awa Yesu mutu abatelaki eza luvunu balongo nkembo na automatisme na kilo eza ya Yesu nzoto famille mtabandi yango yo konoko mutu moko yo eri kokaki yango zwi wana bongo ozwi matisa les a donné aux 12 n'allez pas dans la ville voisine n'allez pas même bango ba juif mais allez 12 tribus 12 nation 10 en Europe allié na ya Israël Europe nyonso amba Israël ya Bible azwa Bible na kele boye pa ete ya mana na Italie balongo nkembo ati kongo na maboko ya balongo fumu kimba walongo kimba parcours ya Dieu sauveur oyo yo zolanda biso toko batina moya no walongo kimba nakala kata mais lelo wana mobikisi na bango Yesu est-ce que Branham ayebi elongi ya Jésus bongo ye ya ye photo ya mutu oyo bayebeli ntina te eza bongo libebi balongo nkembo fumu kimbanga azomona na kino lelo aza bongo ya biso e na parcours ya de wana tala oyo aleki bokasi mpe nango asala makambo mingi balongo fumu kimba moto oyo asala makambo koleka makasi ya bongo
Imangu. Likambo likambo te. Likambo. Iparije. Balongoke to pai konsomi na biso ezali epai ya walongo fumuki moke obis pouvoir mundo yende nani yende nabikisa balino vamos olanga mumukiba yende nabikisa balino bakufi olanga mumukiba yende nabikisa balino bato ya koyoka kasi ya kosalela Tobo.